bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère ou au coin de la planète vous vous trouvez. Bienvenue déjà dans cette émission News de Kin avec moi Betty Masengo sur Libanga TV et Canal Future One. Je suis là, Betty Masengo, la journaliste internationale, la belle dame, la sublime, la star. Je suis là pour vous servir comme d'habitude. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Je pense aussi à celui qu'on appelle champion Kayembe, Nokwabana na Kenya, Blaise Kava. De gros bisous à vous, de gros bisous à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, maman sociale, donc depuis Paris. Salutations à la sœur Julie Mindele, je pense aussi à Tommy Nakati à London, salutations à vous. Happy birthday to you, that happiness for you. Donc l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, enjoy your day. Donc God bless you. Donc le bi Nzambe, on ne trouvera toujours que du bonheur pour vous. Nzamba Baksal Susu Mingi, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège une année de plus. En tout cas, ça s'est fait et ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Et donc, joyeux anniversaire à vous. Merci à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. De gros coucou à vous. Staïdi Benecha. Donc, Bendicap. Aujourd'hui, je reçois pour vous Ange Ampilawa, Balobi, Yeming Ming sur mon émission. C'est que actualité Zali. Donc, on est dans le bar toujours. L'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. N'est-ce pas, Tommy Nakati à London, Poyo Ebi Masolo, Oyo, tant déjà Ningi Singa. Donc, le Betty Masengo, donc Moussala et qui est toujours Kitoko. Et tout ça, toujours soutien à Bino. Nde Batubo Benginge Bele Balobi, affaire Mutakalisation, Heritier Wata Nabe Magamou ya Soni Magamou Oyo ya Boye. Nanya do sala artiste na biso makambo ya Boye. Nanya do sala artiste biloko ya Boye. Batuba Benginge Bele ba Betty Masengo. Pesa biso news parce que yondo olobara news de Kin. News ya solo et outarani na news de Kin avec Betty Masengo na Libanga TV et puis na Canal Future One. Ndé na lobara toujours s'abonner. Tous on a âge en pilawa. Bonjour, bonne santé. Bonjour Betty Masengo, santé bien. Voilà, ba fan bazolanda biso balobi YouTube eza ya koyinda actualité Heritier Watana be Mutakalisation et belé balobi ngo na banenge na bango mais biso na émission peut to ça analyse selon biso donc eza kaka selon mayele na biso, selon ba idée na biso, selon réflexion na biso to remeka un peu kolobela makambo etali vidéo oyo iso circuler na ba téléphone ya batu tout basant na vidéo oyo ya makambo etali Mutakalisation Heritier Watana bena fiwana madame wana Naomi Mbando donc balobi mekana ko pesa point de vue na yo tant yo tali vidéo wana po yo poza na chombo na yo na téléphone na mona kango ezanga ndeni talaka mto lobela mambongo tango likambe zali faut ba bwakela nga pona lobela ngo voilà mekana ko pesa biso na tant yo mona ki vidéo wana au juge on ondeni. En tout cas vraiment tant on mona ki vidéo ana et ça linga pas si peu mawa na seki na nukutu et seki nga kutu makasi na seki vraiment makasi Heritier elo kwa sali vraiment ezala raté. Ezala raté vraiment mamberitier ki osala bongo et seki nga koyoka moi passe vraiment na yoka ki yango ezala ngo pe passe penza na yoka passe penza te po ezaki eloko moko ye moko asala ki yango na sentiment na ye yango sko et seki nga makasi. Asala ki on a sentiment na ye et puis quand la vidéo on a bien comme on a yemoko penza Heritier azo filmer la téléphone na yemoko donc c'est comme si ça qui plaisir il y a entre bango mi balé mais la dame en question yekuta bana ko boyanga na yo ki ya oloba arrêtez de faire la vidéo azo boya ça la vidéo c'est que yenda linga ki asala nga vidéo on a po apanza sambusa moi si on attend ngeni maman vidéo on a ti tango ya ça la vidéo ye tango mona ki muba Heritier du téléphone na ye atie azo filmer ce qui azaki na posa ba filmer été quand tango Heritier banda ki mbala moko ko filmer il faut aboto la téléphone wana alinga ngote tellement ya tiki na ba sentiment na yo na yo moyo kaka makamni na banda ki osala na be pemeli wana azaki na sentiment nango ye moko asepele bongo ke mutakala na ye esambwa boy en plus il soit za moi salibala pona ngai vraiment Heritier
héritier sali bien pona nini aza mwasi libala fala bala afanda kana mobali na ye oyaza na ye mobali yango pe lisusu aza député il faut afanda kana mobali na ye wana ye azokolanda lisusu mobali musu libanda wana eza nde punition nzamba pesi mais on que mwasi penza ayebani na ye penza te malgré ata image na ye monani elongi na ye monani biso ba opeto yeba ki te to moni maman to yebi na artiste na mwasi na mutu réputation et baby plus c'est ça artiste musicien na biso héritier Wata parce que ye monde entier ba yebi ye aza monde entier yebi ce peto kei totali ba eza neti ye moko mtalinga ke selelo kwa bongo bezina ya salaki tellement album na ya moliki aza na fête aza ya kokita aluka ndenge nini ke akomatsa ngenge na ye azonga lisundenga aza ndenge azolinga siko abwaka album na ye yango asalaki eloko ya bongo eza ndima nzoto na ye penza mobali cité mona na mutu nyonso mona ona bana mike na mikolo ba mona ngo ebele bazo sangwisa ngo na ndenge sang et donc na ndenge soni quoi pona ye amona ngo za ngo problème te pona ye amona yango za problème te qu'on est pona ye amona problème sur eza condition o ba pesi ke po o fulama il faut ça le loko moko a bongo amona o mabete mutunda sambo makase za mola mwasi wana Naomi en plus aza mwasi libala Naomi ndemde muta sambo vraiment makase mais Heritier batu ko sambo neza lokwa ya mwasi wana te lela perdre libala. On était des infractions. Kosakana na une femme mariée na modèle à bongo, au biminaye, au filmé, au publié, ango Lisusu monde entier, moni ango. Est-ce que justice na biso ko kolande la likambo te est-ce que Heritier Wata pour na yoka ki ko no ba interpella qui est asala ki na parquet hein asala na parquet ya grande instance na ebité na Gombe oui est-ce que ba libérer artiste to ba maintenir nos artistes en attendant basa la banquette na ebité mais quand on bango eza infraction te eza infraction mais c'est total yé moi ngande nazo condamner mingi moi mwasi wana ayebaki aza mwasi libala pona nina ke ndo ndima mama bongo surtout ba fille net ba yoka ba fille oyo biso to yoka biso ba basi oto so sala ba émission ba internet biso nde bozwa kama yele il paraît que moi là moi c'est pas ça la ba émission afinga ka Heritier que Heritier za na sida si ko Heritier par le binet ya sambusi ya fingi ebo prouvé ye parce qu'on est approuvé. Yes, quand on a baki mama bongo ke lelo na sali mutana mabe na lobele mutuana mabe mutuana ye pene nanga il faut na zala na moi distance nena ye bandenge nini ya kozana mutuana po mutuana déjà na lobela ka il kamoka mabe et sala ki ye mabe il faut na ye parce qu'on ndenge nini on a kozala relation ngana ye voilà. Donc il y a un moment que bilo mususu peut-être la fille en question la dame ou salaki a kanisa qui Heritier lingé na bolingwa solo nde approche qui or peut-être il y a besoin à linga qui na bolingwa solo ta na besoin à prouver que non yo finga qui na sida na bimina yo comme ça yo pese que peut na sida ngo et cause na ba jarwana azuye pe pamba eloko tesko muta sida bo sangani na enzoto bo o se protéger pété sida ngo pe tondima na biso donc sida ngo pe nde batu balobaka to mona pe profiter yango il faut pas ko finga mutu so za na profiter ah donc yo fingi mutu yo siko bimina mutu yango est-ce que siko ozui sida ngo to ozui yango te donc il faut pas ko linga ko lobaka surtout ba journaliste ebele bo sala musala na internet ah faut ko yebaka eloko nino koki koloba na eloko nino koki koloba te mais ange en pila wa est-ce que Heritier Wata na biye moko assez filmé après sous image a publié yango to nde na landaki na yoki version moko batu balobi ke non ba yibaki téléphone musote téléphone ebunga bebaki apesi ingénieur abongisa nde ingénieur wana mutu akotaki na ba application amoni ba vidéo wana a publier yango oh ezali na téléphone na ye moko privé alors yepe Heritier Wata na be a porté plainte contre inconnu eza bongo Heritier iye mokonzoto na mutu okende lisu ko publier ngo osambisa ngo bongo surtout moi si on a lisu a moi ça député ako créer problème na vie na mote ke ozana ba problème na batu ezate ke Heritier ko sala biloko a bongo ezaka ne ke nde baso bakeza mutu oh ya somba azale na iPhone 10 siko asombi iPhone 11
na iPhone 11 wana ya sombi il faut alunga ba donner nenge sotezaki na iPhone 10 wana atina na iPhone 11 mutu onda bandai ko changer ba biloko na tango atie boye amoni yango tango ya moni yango nde azui vidéo wana après pe a copier na ye Heritier biloko ndenga azali nango besoin azongisela ki Heritier siko yende o atikala ki na o ya Heritier pesa ki asele musala na téléphone wana nde mutu aye ko publier vidéo wana yende vraiment mutaza mutu penza o bako kanga il faut balukisa nde ye mutu o asala ingénieur wana sala ki musala na o a publier mutakala ya Heritier modèle wana na moi ça bato libala mais bana basa libala il faut bozwa mayele faut bote ya mana likambo oyo ozana mobali déjà na ndako yoko kende ko luka mobali mususu na libanda pona nini mobali ngwa ko kisaka ba posa na ote oyo ki olanda lisu mobali mususu ya libanda bote ya ma botike loko wana basa mabala o basala likambo leloko a bongo bazwa mayele batika ngombala sima basa ngo lisute po bota leloko eleli muninga na bino. Voilà, en tout cas c'est vraiment un conseil hein. J'ose croire que bande konyo so bolandi biso wana ezaki ange en pilawa ameki juste repé ça ka conseil parce que eloko esali ekoleli nde kona biso nde balobaka on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin ekoleli nde kona biso nde to baka ezui chakunde ke ko sekate et sali biso nyonso pasi mais epé ça ka mayele mutu na mutu attirer leçon et puis tozala na maloba facilité to ba eloko nyoko ko lobo yoko koloba la mutu likambulelo peut-être alingi la ko ba boule lobi kuna après 2 ou 3 ans à koko luka déjà ba stratégie ni na koko sala pour que maloba na yo ekangaka yo mokonde toyoki ezui Naomi Mbado o lelo pe libala na ye déjà commis un risque parce que la acte ça les actes moko déjà ouais tima sengu na Heritier lobi ki nde basali bongo ya kotika Naomi te ye kaka na ba koko ba libala na bango akotika ete na ba sentiment o ayo kaki wata jamais kotika e bongo delo misu wale fu la façon Heritier fungoli misu lokwa ndoki afungoli misu tina suka oui ansa comédien vraiment solo de muta buso mama ansa lembeli yango nzembo. Ah mais je te lâche pas. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission, hein, donc on comprenait. Et ça, hein, donc toi c'est qu'à la mission parce que toi la kanda mutute, hein, ça a actualité, toi fingi pété, et ça a juste ambiance car émission. Mais et ça bilan quand même, bien que toi c'est quand même, et ça biso quand même pas si, et puis ça la Sony. Donc maintenant on comprend te makamwango, babolingo pe nzambi na ebite anja pilao. Ezo koli la bato belle et coller la papi Boma ba Roger et coller la Frank Stema et moi son ba Gisèle voilà ezo kwela rakaka lelo ya yolo un jour pe on coller anja pila ouais kwela ngate e koyela ngate mama bongo e pa la ngate pa la nga musika pa la nga za musika pa la ngate. Mais oui, que mon pays eza mabe makasi. Comment yo bimina mutu, hein? On soit image, on filme et puis on fait des carabos, partant d'autres, tu dis les moutons internet, je sais pas. Ah oui, bon ramaele, on continue dans la chambre dans mobali, mitala maboko na, on contrôle nous 4 coins sur ta chambre, soit qu'on tient caméra likolo, on tali ba coins sur ton boni que caméra zate, on tombe le coup sur tali caméra ça total na sambeto. Bon ramaele likamo, la bon bandotala kalbela. Kokeka ngulungulu bo était vérifier chambre. Même so ba ko bata miso caméra o surtout ki bo pour au monyo bimi libanda. En tout cas, mais oui que biloko wala eza susu et ki to côté confiance eza Lisusu te hein. Surtout bande ko la biso o ba sala ba makamwa. Bongo tozolo on par héritier pour wana héritier kana eza image na e ba publier yango. Ezaki na téléphone na ye moko. Mais na ba oyo bazalaka oyo ozala mobali na poto, ozala mwasi boye. En tout cas, biloko wana ezali pété hein na ebité et régner carné ya on a ina tuna yo siko kala ba mama ngoto banda ko mona ngote mikolo yo kana 2019 o makamba ngwe e comme na demo sakana te et c'est ça likamba kala déjà
et bandaka là ou bien eza modèle à sika. Peut-être sous fin du monde. T'es fin du monde. Mais tout quand on le deuxième sujet la biso makamotali na il y a frère Matou Samuel qui babi Alingi bala Lisusu. Ah maman tika. Tozana basale la nzambe deux sortes. Na ya bien, na ya mabe. Mutu lokwa Matou Samuel aza faux pas azala kuna évangéliste frère, frère Ndombolo. Frère oya kendara lelo omone na tongo omone na église na pokwa soki na chetemba okukutana naye yodo mona ekuna kutana aza modèle wana c'est que pokota ba place wana cheta tokutana na cheta oui na kutana na cheta ponga lobali kamezala mba mone preuve se balingi pe na tie vidéo yango pona na vidéo wana eza vie privée hein eza vie privée mutu na mutu na ba vie privée nga pe na koza na émission na fait émission to kabwani na koti pe na car mo pe na bendi na ngai moi tour moi mu pepe obi ka ndeza la l'ingénieur d'Afumubama en chapila moko pe za la lango wa mama pasteur il faut tala ba milliers ni no ki okota yo za frère oyo yebani monde entier okota la biskani no ki okota faut banga ko banga batamukilité banga ndenzambe obanga nzambe otali lelo place ngo no ki okota so nzamba moni ngai ya mabe bango siko ba frère na basala obanga mutamukili na obanga ba frère na obanga pasteur obata mozo banga mezo kande lokuta lokwa Matou Samuel moi ça kufi même pas un mois lelo oyo azui moi si mususu a proposé en tout cas Matou Samuel est-ce que ça longo best est-ce que ça best totonga la fois là on a bien beti maselo Matou Samuel yakanika pona basa minene ya baguna alinga oyo bolinga mibala mike mwa mulai aza mwa mbinga mutu ala baguna ye para baguna mais sikono est-ce que c'est solo na image na mona kina ola kisenga wana na eza pe na ba réseaux sociaux madame mobo ya poto munene boya azoloba ke nzamba pesi azosepela Matou Samuel bazabana na ye mama yo vraiment ofandi na yo ka même osali ata 20 ans ata 50 ans ozano na libala te ofandi na yo zo sala ba faire na yo esani malamu ko kota kanda kwa libala ngo pozo ki okota ebike moi mobala na sena ki okota après 5 après 3 ans na kokufa yo po ndimi na okake na kufa na nga pona esengwa mbongo oke mbongo oto botamaki tokutaki mbongo to kufa pe to tika mbongo yo nza bataki mikolo na ezana okoma soki 100 ans yo skolobi tenga na okoma na 100 ans te na suka na 50 ans pona ni bana posano abala te afanda kaka bongo mama nenga za bongo azada na bana combien bon 9 wana nango bokola bango fa mama moko azala bokola bango mama bana 9 wana ya mikolo de abazali akoza ye Matou Samuel azangi mwa musala ana mwa musala bon musala na banda ko s'équiper ndaku na ye azali soute ke mutu mo ifa bala. Il faut pas Matou Samuel à bala. Moi ça mi ça to kufa e. Ayo zo au 4e. Parce que 4e autant au kufa. To lobani. Ta luka sous 5e. En tout cas vraiment femme de nuit na za matata makasi. Vraiment. Mais eza le loro mususu o bande ko wala na biso na ebite est-ce que ba pasteur vraiment ba fan de likambo bien pour batala vraiment kaya frère Matou Samuel. Vraiment au péana ko senga frère Patrice ozaka mukonza ba musicien chrétien ozomona likambo yote ozomona likambo te ozotala onka na miso ningi basa batu basila kokufa nyoso Matou Samuel asisaka koboma bota no likambo oyo tala likambo oyo Golden Poi bino nyoso tu bosangani bofanisi frère Matou bolobela ye frère Matou atika likambo oyo neti ye moye abala me azani na mwasi na ya butu mama Wata nazali atika la kala mama Wata na ye abokola ka bana ya boye même asalaki likambo wana te so ezaki ke yete mutaboma ka me abomaki na ye mwasi na yete mutalexe mwasi na yete sikoto mba yo ki déjà azui mwasi mususu a proposé déjà mwasi batu bolobani neti famille muba ya mwasi wana moi sa famille famille moi sur na bakolobani bakoloba makasi il fallait pas ça bon il faut afanda na ye nanu afandi na ye atiki mamwana basi ya kobala akozo ata moi chéri moko bimaka na ye ya libanda bazana bango lisungi ya tigo azota moi lisungi na tigo abandaka kosunga kae ke alindima lisu ba engagement ya kobala musapi ngwana ekota baliansi combien de fois ba pasteur ba olemba pe ko pambola eti
afanda ti na kati église oya sambela vraiment est-ce que baro mon appelle likambo bati kango kabo moi était surtout papa molimo na ye vraiment papa fandisa no mondimi na yo te ya no mondimi na yo bien kotala ba offrande oya yaka kopia ote kotala ba dimi oya yaka kopesa ote mais otala likambo mondimi no azana ngo zwa solution pour nango. Voilà, en tout cas merci beaucoup hein? Nous sommes arrivés à la fin, tout commence bien finit bien donc tolobeli 2 points oizaki analyse otosali makambu ya mutakalisation héritier watanabe na ebité un conseil okoko pesa na ebité tosukisa sujet ya lelo tolobeli makambu héritier watanabe ainsi que na makambu ya frère Matou Samuel olobi nini pour comme déjà na suka émission conseil na pesa ba fille boza mayele basa mabala obali déjà fandana mobali na yo kolinga te ke obima libanda tricher mobali na yo o nyeso tu na omi azomona o eza punition nzamba pesi tala ke loko ngonde yo salima ayeba ki pe kutu te e amakambu ke basala ke ngo ka mikolo te ezada babolingo mo basi basale na bango banda kala mais lelo ko bima na miso abatu botika ba fie botika likambo biso basi totika eloko zo boma biso basi zande lokoso eleki bino trop bakabele o babimisi bino eleki ozomona ka lelo changer lobi lelo boy lobi boy ozano pene lokote mais ozo sala kaka osala mobulu kindumba posa nini ozwa kaka eloko wana botika ba fi basala mama bongo basala ba vidéo bongo botika ya mibale na loba baba si so kina mbai na chambre contrôler chambre keba na caméra cachée kolinga teke mbala simba téléphone keba et ama pesa deba boule c'est que mobile fa kanga téléphone téléphone ya fungwama atatiki téléphone ya fungwama akanga téléphone pour il faut téléphone za polele mais atia kota caméra te bokeba na ba caméra pona Matou Samuel no senga na ba konza ba musicien chrétien botika mninga na binote ba pasteur botika mwana binote bosunga na mabondeli bosunga vraiment bosunga botika ete boya tour c'est 4e akei 5e kozala ye moko Matou Samuel muto kufa to sangana biso nyonso to sengele liwa aokinde atika mambo sala oyo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein? C'était la Ange en Pilawa. Hein? Donc, à petit point de vue, donc, ça analyse autosali parce que à l'allure où on voit les choses, tout le monde a vraiment et tambola malamouté côté taliba artiste musicien nabiso, même côté à Indekolabiso frère Matou Samuel. En tout cas, koyoka nouvelle oyo que Alingi a se remarié. En tout cas, ils a vraiment sitôt. Hein? On a kokoloba, ils a vraiment anormal ou tu coupe 6 mois si à peine même pas 2 mois après yo ya Kobala sous moi si mususu to mona ba vidéo to ta mona ba réseaux sociaux que sert en wana na pota to se pelanza ma pesi mobile frère Matou Samuel en tout cas eza eloko moko ya kitoko côté je pense ba pasteur bolandela na likam oyo pour eo ça la vraiment malamu makasité sangozo tambola kitoko côté hein eza biloko moko vraiment ezo kene malamu te na kombo ya église de réveil eza eloko mo malamu te voilà pour na héritier watanabe j'ose croire que à lobby azolandela banquette hein soki muto azwa ki vidéo na apporté plainte so bakangi donc plainte eza déjà contre inconnu muto akomona na soki yende mutasali que vidéo ane panzana bako arrêter mais eza eloko moko ipesa nde biso basi mayele donc toté ya mapo biloko aboye to en général biso nyonso toutes les mamans toutes les femmes du monde hein, du monde entier tous à la maille les pobilo kaboza biloko moko vraiment et ça là vraiment kitoko côté hein comme on a vraiment eloko uto comme la Naomi Mbando hein o héritier watanabe et ça eloko mo vraiment to sepe nango te pe saka biso maille to soit vraiment leçon makas to tirer vraiment leçon na katiwana. Merci déjà à l'ingénieur Davumubama les papas de Just Davlin salutations déjà à la joie Amado Pichuna l'hymne national
international moto vraiment sungara fondation betima sengu tozara préparation ya que ne kotika la ba orphelin biloko surtout déjà décembre yango tozana période ba fête donc numéro nangeza affiché ndena lobaka anytime call me I'm free donc benganga on nyonso lingi je suis disponible numéro nangeza affiché ndena lobaka my number is there ezawa na affiché wana eza numéro à betima sengu rozwanga soit tokomenga na WhatsApp on va en parler si on a besoin de couper sa contribution na yo et que ça vraiment eh bien makasi Serge Lumindele déjà na kata Suisse wana oyi masolo Tommy na kata London yo oyi déjà masolo ndenge et ezotambola donc vous allez bien vraiment et c'est ça vraiment fondation Betima Sengu et c'est ça Betima Sengu. Merci déjà à vous tous, on se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, n'oublie pas de s'abonner sur n'oublie pas déjà parce que News de Kin et les canal Future One et puis la Libanga TV. Donc il faut qu'on s'abonne à deux chaînes, on s'abonne à canal Future One, on s'abonne sur la Libanga TV. En tout cas, bonsoir, émission sur Betima Sengu. En tout cas, je vous kiffe grave et bisous à vous tous. Merci. Ciao. Bye. Bye.